que ponga na linga kafia ya to fali il faut na ba ko finga fe boyo la sa éducation ya ba parents na bino oui pona mbongo to po ba fani ya faire ba mo to po ba fani ya fali ba mo nga na ko côté la faire te me bo salere po bona bolingo drapoter ata bo fingi ba madusu ya bataba ya mama faire akozala mama na bino te azaka mama faire tant que faire a fingi ete mama faire abota bino te ata bato a réseaux sociaux ba finginga ndenge nyonso numéro 1 numéro 3 c'est pas toi hein? Non, c'est pas toi hein, bébé ah oui tant que numéro 1 numéro 2 numéro 3 ba finginga te on s'en fout na bota bino te moi j'ai mes enfants point barre je suis heureuse ndenge na ngina bimala na TikTok mo na ngapesinga bizu koleka wana ezate ata bufingi mama ya faire biso to bige mama faire ka ndumba te ata bufingi mama héritier bino nde ba parents na bino ba edika bino te bakoka ko boko na bino te bakoka ko mema bino na poto te bozo ya kufinga ka ba mama baninga pona poto ngane na zawa na kufingela faire li dusute na kufingela fali li dusute na ko fingela musicien moko ya Congo li dusute parce que je suis ici en Europe ba para to ba famille nanga nde ba memanga na poto naza na droit ya ko respecter ba musicien mais musicien ko utiliser ngate po kutanga na poto c'est ça différence ya biso na bino bino boza ba ngulu na bana misala ko de ça ba utiliser bino nga musicien tatanga pesa nga mbongo o mona ke deli o ba memela bino pa na biso ba sala ngote différence c'est ça lelo ba tunio soto ba lobela même amba fe boko lobate po bo banga pelo to kama omona mutu moka zo ba ngana za mutakoto ngana za non même ba loba mbo azana makolomi ba la tambola nzela moko boli ba nzele belina soto na ka lokoso po bolia bozo ye batiskani bo hotelema faut bo la sa position na bino la sa position faut bo la sa position bozala wapi ndeni yo za mutu moko oksipotaka 4 musique oyo na oyo ba yo wana te moyo za na bango te il faut bo la sa position na bino faire rigola tika ko bwaka